Lisolo ya pasi pe ya mawa ekopesa yo pe pasi pe mawa ba papa soki ozali marié salaka attention na makambo susu oyo osalaka ozali na mwasi na yo na bana na yo bo vivre heureux kasi olingi mingi okende libanda tata oyo ye na ndako libala na ye musala na ye ambalmenaka mwasi na ye na bana betaka mwasi ya kosakana te peut-être 2 ou 3 fois par semaine soki azwi salaire na salaire na ye soki afuti ndaku afuti kaka classe abana esili koliamba kambo etalaka ete mbongo na ye nyonso tu babengaka ye président libanda na basi ya ba Chelsea epesi pasi ya kosaka te kasi tala likambo akutana nango aki okutana na elenge jeune fille moko ya kitoko na boîte de nuit papa o alinga boîte de nuit ya kosakana te tangu mwasi wana alingi bakende kosala fete habite na za epai na ngai abima amona mutuka ya mwasi wana abi en tout cas oyo mwana ya ministre o penal bo mwana ya ministre oyo to mwana ya PDG nani akolia maloko la shawama bakena balala ndaka mwasi wana ya jeune fille wana tongo na mukaboe likolo ya tombe na cimetière oyo koloka te kasi papa oyo abeli liboma nani asungiye kaka mwasi oyo bale konyoko na ndako isolo oyo na kosenga na ba papa bo vanda na ba mama boyoka yango po la musabino ba esprit. Janify est parti, Janify est la fiction, Sikabu est comme réalité, ba comédienne, ba de comme sous na France, ba qu'elle a visité corps ya Janify na mort ba moni ya solo vraiment ya Jani ala na kata cercueil ba tout badala qui inconsolable na mort pour la visiter et Joto ya Kondo Janify. Tambola na Kinshasa omona makambu ya papa tala mobali oyo papa Martin Chimanga afundi mwasi na ye na komini ya Nzele pona nini mwasi kindumba eleki papa oyo akanga mwasi na Chibao menzoka Chibao esala karango lisute Kinshasa makambu alembi solution zwami akeye kofunda mwasi na ye na polisi pambura matari mwasi na ngai kindumba eleki alembura matari ambia angwati mwasi akange na kashopo osala kindumba na ndako alibala kitoko to esengo Chibao esimba kasute tozali na komini ya Nzele esika la polisi ya Kinkole bauti kocha maboko epai ya mamumuluba oyo mobali na ye Tatu Chimanga Martin auti kofunda ye pona infidelité nzoka nde mamundenga zalaka boye musala na ye kobeta à la volée veut dire azobaka na ye Tatu Chimanga Martin Tour liboso kutu déjà bakanga kai na makambango fami bavandelaka makambo basengaka ba pardon bachaka na se ndenge ye moko azoko affirmer awa kutu makambo liboso na makambo na sesi na baluka ziko senga kasi tour mibale ndenge kaka balobaka la petite vient en mangeant Papa Chimanga Martin azalaka fonctionnaire à l'État. Bapesi au fait des routes bimi ozo kende bongo mutation na Chikapa. Papa kange bisaka na ye alaki mwasi na ye maman neza boye vanda bien na lingsu mindondo te o voilà fana na bana bokolanga na keko luka mbongo po abengisa bino bolanda. Awa na keiboye so inta basungi to zimbongo to somba lupangu to somba mutuka biso pe to vivre bien. Yo muto dinga kolambela mafuta ya mbila onga na amaka mbinzo ya musaka pondu ya musaka na poto ete to biso na poto te to somba ga mafuta ya mbila oyo ezalaka importé e utaka Afrique de l'Ouest konsoto la kisaka yo lolengi ni basala mafuta ya mbila wana mingi bayoka pete kasitala experience de ko asali susu ete ya yoka ka landa. Bandeko nazosala vidéo oyo pona lakisa bino ke il faut faire très attention. Nalingi nalamba pono na okende kana mokuse na okende musika te. Brigitte, Isabelle, Maman Charlie, grande sœur nanga ba grande sœur nanga nyonso to ba ya Gisèle. Bo partager vraiment vidéo oyo nazolakisa bino bo partager yango. Mafuta na sombaki ba ezalaki lo na sombaki yango magasin ka to sombaka wana. Ezalaki lo ba komi Mama mafuta bomoni batashi oyo bozomona ngo batashi oyo mulangi moko wa liboso na fongoli yango oyo otoli batashi pe ezali eza bambuma moko boye ya
eza bambuma moko boye soki koloka botala ndenge nasali yango nalingi natia yango na pondu na tie na monika bambuma oyo na longola yango mbangu yango bozomona yango na tie na sani. Pour les hommes qui passent le temps dans les gymnases là, à faire les abdos, pour avoir le ventre plat, les tablettes de chocolat là. Après vous allez dans le salon de coiffure. On vous coiffe bien, un des visages, pédicure, manicure. Sachez que si vous n'avez pas l'argent, vous êtes laid. Sachez ça, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes laid. Aucune femme ne va vous accepter de nos jours. La beauté de l'homme, c'est l'argent. Quand tu as l'argent, tu es beau. Laissez tout ce que vous faites là. Allez chercher l'argent. Allez chercher l'argent. Désormais, pour la côté d'Ambongo na Congo, on a besoin de l'agence de Western Union, de Manigram, de Johannesburg, à l'Afrique du Sud en général, de faveur, de moyens à côté d'Ambongo. Partout dans la République démocratique du Congo, agence Feuve Express, ils ont dit bongo dans Rosentenville, mais on a besoin de Rokende Kunate, kaka obengi numéro de téléphone, on a dit transfert na téléphone na yo, malamoko ndeko na yo partout na Congo azui, asa na Lubumbashi, asa na Kipushi, asa na Kisangani na Matadi, tina Kanyama Kasese et Goma, Boma akozwa mbongo malamoko, on a dit na poto, on a na ndeko na mbongo na Kinshasa to à partir de Johannesburg, aussi na mbongo na Congo RDC, benga bongo bandeko ya agence Feuve Express. Ba numéro na bango ya kwese koleka wana kasi likambute okobenga bongo ndeko Judith pona Johannesburg transfert d'argent basali mibale okobenga ndeko Judith. Nous profitons pour saluer ndeko Judith. Benga ndeko Judith na plus 27 78 79 53 235 wana ndeko Judith asali yemo côté asali pena ndeko Belinda okobenga Judith to okobenga bongo ndeko Belinda. Numéro ya ndeko Belinda asali plus 27 68 45 63 157 wala bandeko ya Johannesburg. Kasi ndeko Lucien azali bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa, yo ndeko na Kinshasa olingo tina ndeko na mbongo na Afrique du Sud benga kaka Lucien osali M-Pesa to Orange Money mbaramoko ndeko sa partout en Afrique du Sud à kozwa mbongo. Numéro 1 ndeko Lucien ezali plus 243 81 31 44 003 wana ndeko Lucien. Bandeko ya Lubumbashi batikali pe simate pona kobenga bandeko ya Lubumbashi benga bandeko ya Lubumbashi. Voilà, on va chercher le numéro ya bandeko ya Lubumbashi Wantanshi. Voilà, ndeko ya Lubumbashi comment on a mami sœur mami on a Lubumbashi benga sœur mami na numéro plus 243 81 17 43 388. Vous avez mami na Lubumbashi yaya osalika un peu ça, on a besoin de oya d'agence transfert d'argent kaka yaya au Sénégal un peu c'est pas Mami et pas Lucien malaboko na Johannesburg awa ndeko na yo partout na Afrique du Sud Cape Town Mafiking akuzwa to posa na Afrique du Sud awa olingo tina mbongo na Congo partout na Congo yo benga na yo kaka ndeko Belinda obengi ndeko Belinda to bengi ndeko Judith bakosunga yo Feuve Express. Voilà ya bana mboka transfert d'argent autre lo bakite tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya radio de télévision bisika nyos tubozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo
radio lokole masolo et pas wapi to kutanaka pona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général et mingi ya biso batu ya mangala ya na esaka bino chaque fois surtout robi ya biso batu ya mangala zali ka congolais ya Kinshasa te Brazza te Angola te batu nyonso tout même Burkina Faso même Mali Côte d'Ivoire Niger nyonso tout et sika tout de koka lingala oza loposo nini tala émission na bino yangoyo. Merci la confiance pour pesa kabiso na fidélité oyo bozalaka toujours présente ya kozala wana pona kotalaka émission. Mbote na yo papa Richard Zola et siko zali na bosani yo te maman Aimé Zola toujours présente que monsieur Zali azanga raté pour nous trophée maman Aimé Zola na bosani te. La première dame de Bruxelles, pour ne pas dire la première dame de Belgique, Maman Marie-Thérèse Oumela Yonde Mankambo. Un clin d'œil à Michael Josh, sponsor officiel de la chaîne Oyon, où te disons bravo, merci pour le soutien. Vous allez que ça là, na radio, locale, télévision, en retour de Sengina Yondeko. Quand on a cité à Michael Josh, tu as un article, où tu as dit qu'on a son bataille, moko, ta montre, moko, ta chemise, moko, livraison à domicile. Michael Josh, Griffia, Moana, Mboka. Voilà, bon, il y a mingi problème de anti-poison, et zali toujours. Ce que vous avez besoin de ozo anti-poison, benga biso, to kocha en contact, na bande o bazana anti-poison. Ko benga biso te pona mituna ebele, to expliquer comment est-ce que anti-poison et fonctionnaka. Avant yo benga biso zala sûr que vous allez prêt ya ko yango et puis au benga to en contact mbalamoko. S'il vous plaît, ba dérangement il est qui mingi question tout ça là ba émission belé landa ba émission na biso pour anti-poison, tu vas comprendre. Voilà, et kendaka ndengo wana. Yambo to beta lisolo ya pasi oyo papa se kayi ko se retrouver na likolo ya tom papa ya bana Sonia ya osakarate soki balingaki to yinga ko photo papa wana mais mwana ye moko nda pesi lisolo papa Fisto beta lisolo oyo po et pesi pasi lisolo oyo e ko lelisa ya solo mwasi yako bala batala kana bizaleli. Il y a des femmes qui sont appelées à être maman pene anda na misusu bali ba ventrier ya kota papa avanda maman avanda bana bolanda parce que radio lokole masolo et ça est le seul programme la seule émission où le radio lokole TV et pas wapi to kuta na kapona ko beta masolo ko talisa yo makambo o ya solo biso para biso awa mbilinga bilingile kakate okomi c'est que bien. Nalobaki yango ne bandeli ezalaki masolo ekwaki lokola kake na matoyi ya bato. Artiste comédien munene ya Jani Fayako akufi ya Jani boy après makambu nyonso to elekaki wana mutu moka azaki chance ya komona corps ya Jani te sika boye c'était le moment to moni réalité ki ya Jani akufaki ya solo ba famille d'artistes comédien au bazaka na Europe ba sanga ina ba ndeko msu ba kendaki na morgue pour la visiter nzoto ya Jani Fay ba moni ki oui c'est vrai ya Jani Fay alali pesi pasi ya kosaka na te ba ndeko bazaka les belé inconsolable ba artiste comédienne ba li kolela na ndeka osaka ta communauté bobimba africaine ba kendaki kotala nzoto ya Jani Fay avant et Zabongo Pepo et que na mboka bankoko na Congo démocratique et pas wapi to pesi longonia na fondation Mama Denis Nyakero o wasalaki moyen surtout pour na corps et koma bongo na Kinshasa botala ambiance mo mukio elekaki na morgue pour na ko tala nzoto ya Nkondo Jani Fay. Suivez.
C'est ça. Kinshasa makambo esila kate ya ba secret bandi ko bima ya ko bima na maka nzoka nde Chibao esimba ka shute bandi ko na ya Kasai basala ki Chibao pour la ko protéger ba barrage bango balobi nzoka Chibao esimba ka lisusu te na ndenge nini tala awa na commune ya Ntsele voilà na quartier Mikondo je crois. Papa Martin Chimanga totangina kombo na ye ake kofunda mamu mwasi na ye pona nini mwasi kindumba eleki bakanga balemba bakraka na yebite kindumba yango zali ya kubwakela ya koloka to ndenge nini ye mwasi na libala kasi kindumba bakanga kaya lingaka te Chibao basala ba cérémonie tout ezwaka mama aote mama oyote alors Papa Martin amoni solution ake de kofunda kaka pa mbura matari tango afundi pa mbura matari Mburamatali aye polisi ya Mikondo ba ngwati ye ba mbiti mamamu pona ye kindumba eleki bakangi awanga di pete andibi na ye asengi pe bolimbisi alobi leko sa ndingo wana yebite pesi pasi landa commentaire oyaya makambo za na mukili oyo suivez ndeko mwasi obozali komona kulandi pembiko bauti kokanga ye motif ezali bongo infidélité veut dire asali chibindi na ndako libala na Chibao kasi lowa Chibao na chibindi la ndaka lisusu te yango azotambola boy mbali natali akangisi na la police landa lisolo tozali na commune ya Ntsele esika la police ya Kinkole bauti kocha maboko epai ya mamumuluba oyo mobali na ye Tatuti Manga Martin auti kofunda ye pon infidélité nzoka nde mamunde ngazalaka boye musala na ye kobeta à la volée veut dire azobaka na ye Tatuti Manga Martin tora liboso kutu déjà bakanga kai na makambango fami bavandelaka makambo basengaka ba pardon bachaka na se ndenge ye moko azoko affirmer awa bakuto makambo libosana makambo na sesi na baluka ziko senga kasi tora mibale ndenge kaka balobaka la petite vient en mangeant Papa Chimanga Martin azalaka fonctionnaire à l'état bapesi au fait des routes bimi ozokende bongo mutation na Chikapa papa kange bisaka na ye alaki mwasi na ye mama neza boye vanda bien na lingsu mindondo te o voilà fanana bana bokolanga na keko luka mbongo po abengisa bino bolanda awa na kei boye so inta basungi to zimbongo to somba lupangu to somba mutuka biso pe to vivre bien mama yoki bongo aelisi papa to kanga biso sambela basambeli batiki voyage na maboko nzambe wo papa kangi bisaka ye wana Chikapa nzoka nde na sima mama zalaki na makanisi na ye mususu akomi kokotisa ba vice papa na ndaku oyo akoti lelo musu akoti lobi o akoti lelo musu akoti lobi nzoka nde sangwa Kinshasa pe lokole bunga makate Papa Chimanga Martin ayoki sango alobi aoyaka ka briske aya boye akuta mama te mama alali epa ya vice papa nde aluki akangi ayena la police yoka communication ya Papa Chimanga Martin komanda na yeto tika kufunda mashine ndani na ina voya na mambo dembo na saladi atikeni kutafu bongo papa komanda ya la police na situation oyo olobi nini mwana mwasi bozomona asili ko sala ekobo mobali aza fonctionnaire à l'état na ministère ya mine batindi mobali mission de service na Chikapa arrivé na Chikapa na sima mwasi oyo abala officiellement mwasi atikozwa mobali mosusu mamumuluba kasi na nyonso bazali koloba na yo liloba no ya suka eza nini antuka ezali situation moko ya pasi ya boye bamabota ebele
ezali kotraverse ba même situation kasi nanu ne ebimi na miso battu te surtout lokola Chibau na Chibindi esala ka sofa baluba te tika na Sabino makambu basi baluba bo sala ekoma opesa pasi peba et normal te kala to baki so bali mosa muluba lala kungia ba bébé mais lelo exemple yango papa Chimanga Martin taninga sa alati viclaire et là taka sérieux mais marama moni tika ale ninzoto et normal te ela ni na bino ba mama qui a dit kibe alors que na ba onyoso ba menye na makambo ani ko ba commettre le terme na pas on se biloko na libala pas on masse Yaya torobaki yango deja mikoleleki tolakisaki yo kutu ndenge basalaka mafuta mbila yo linga kolia pondu ya musaka olinga kolia mbisa okauka bacha mwamba madesu bacha soki mfumba bacha soki nini mbisa mai bacha mwamba ya eza kitoko te biloko o nostalgie totika yango na Afrique totika yango na mboka akobanga te osoka mafuta mbila tenga na fumba na boutique moko ya ba West Africain na soba na boutique moko ya bandibu kuna yaya salaka mwamba yo moko tolakisa yo ndenge nini basalaka mwamba wana omona komeske mutu jeune fille te jeune garçon na kata libulu salité koto wana bazoko toka bazoko balola tapsupe a pisser la kati kuna asali ba petit okoyeba te tolakisa ki yo tokozo ka image ante kasi lelo to yi ndeko mo ati image pas fisto olobaki ya solo to ebite metala bafuta mbila onga na sombi ba benyi yango pela ko mafuta mbila na kotanga kombo te bato ko lakisa yango poyo bokomona ndeko sa de expérience alobi biso to ete pona kosala publicité à ma bé to ko bebisa business ya bato to ko lakisa parce que on a raté le comme ça polele objectif na biso pour la communauté za malamu tala ndeko asu mafuta mbila yemo ko makambo amono mafuta mbila wana kati ba mbuma moko on ne sait pas qu'est-ce qui se passe bino pe bolekisi somba tapa na boutique congolais boliko somba na boutique ba congolais te o congolais te ka bloko te to ko kepa congolais te o li o do voit misaye pour congolais za ndingwa africain général za ndingwa pas somba na boutique ndeko na ye problème il faut que ndeko somba pa mutu mususu tala makambo uta na ndeko oyo mafuta mbila sombi et pesi mbala suka aleli abelisi lo seba landai bandeko nazosala video oyo mpona lakisa bino ke il faut faire très attention nalingi nalamba mpono naokendeka na mokuse na okende mosika te Brigitte Isabelle mama Charlie grande sœur nanga ba grande sœur nanga nyonso to baya Gisèle bo partager vraiment vidéo oyo nazolakisa bino bo partager yango mafuta nasombaki ba ezalaki lo nasombaki yango na magasin kaka tosombaka wana ezalaki lo bakomi mama mafuta bomoni batashi oyo bozomona yango batashi oyo mulangi moko wa liboso na fongoli yango oyo otoli batashi pe ezali eza bambuma moko boye ya eza bambuma moko boye soki koloka botala ndenge na sali yango nalingi natia yango na pondu na tie na monika bambuma oyo na longola yango mbangu yango bozomona yango na tie na sani mpo botala yango bien mpenza ndenge ezali nayebi te soki balingi baboma biso soki nini eza babiyi botala yango bien babiyi soki ya nini yango bopartage vraiment ngai na kosala tu nameka na kobenga société oyo tala mafuta yango oyo omoni mafuta yango oyo mama mafuta baza na adresse na bango so bokoki kotinda mpe baadresse oyo nyonso epai ya bato nyonso tu mpo batala yango vraiment c'est pas normal tozosomba mafuta tozoswa yango ofele te mpo tolamba pondu donc bango bazwi mafuta batie batache oyo bozomona wana donc ezalaki mpe na molangi oyo wana uti kofungola wana so bozomona yango donc voilà nalingi natia yango na pondu natie ndamu na pondu yango na longoli yango nyonso tout de suite na monika mbuma moko na comprendre te bambuma yango eza nini eza babi na kati kuna so babi ya nini yango soki nini yango je ne sais même pas mes sœurs mes frères beau partager c'est pas normal mama mafuta oyo yango wana yango balobi Congo euti Congo te soki otali kote mosusu awa omoni ba ingrédients nyonso tu euti na Malaisie soki Malaisie soki nini yango Malaisie euti na Malaisie euti Congo te bakosi biso yo kosoma mafuta omonika huile ya Congo huile rouge ya Congo mama mafuta lokuta 100% naturel bazwili biso babiloko oyo batie libiso sikoyo mulangi mosusu pe yango oyo mpona sombaka yango lo
mulango na yebite na tiango awa boye mais na rotina ngo nyonso to pondu lango yango à la fin na tie mafuta nanga ya huile pour na za mafuta ususa mbila te. Franchement eza décevant beau partager yango ma Brigitte ya Gisèle beau partager nana et beau partager bon na ya to kobetela osika boeli solo na lobaki yango ezali solo ya pasi papa soki mama la liwana benga mama aya kovanda ayoka papa benga mama benga papa ya papa benga mama ya bobenga ba ya basi ba bofanda bolanda soki oki soni tindela ya mwasi tindela mbaya ya partager tout na papa yo tala ka radio ko le mingi est-ce que o s'abonna déjà pa ya papa fiston to s'abonner ko ya baki 20 000 abonnés 20 000 pamba o peut que 20 000 pour pesi ngai passe na motema pour pesi papa ça dek passe na motema to s'abonner te pour na nini ko ya yo s'abonna tout na moningo s'abonna te oui o s'abonne est-ce que o maka vidéo o taka commentaire Eric Chumanuka le prince de Barcelone est-ce que o yebisi mama s'abonner yebisa mama père s'abonner atako taki mundele batala rapé à sa traduction na ki espagnol to na portugais batala ka pe radio le pe ko sunga ki para na moté traduction ali wala ba kotala ngope na ki mundele. Comprendre, yebisa ba ndeko nyonso ba s'abonner. Comprendre, c'est que bien. Il y a certaines femmes qui sont nées basi ya libala bazalaka ya solo. Musu balaka basi oyo ya ambiance kaka. Bala brine bazali. Ya keba mikoto toko marcher sur moto. Soba bishi keba wala la brine. Olingo bala nani? Ngo bala la brine. Soko molenga ba yeshi la brine. Soki okei para takwa ba yambio. To moi oza zonga wana ba mbana ba beta liso. Soki ka komi la brine bimi. Yeba yomi tala déjà. Yo zalaka la brine, to la brine te. Tant que maman mutu ça si le cas o apesi moi si on a comportement ya malamu te ya ko finga mibali ya ko chola nyoso to baso benga ba mikolo ba la brine o papa fisto yo si comme bato comme chango comme baste comme wana désormais moi si nyoso tout o ça la comportement ya mabe azo ko nyoko la mobali a ça la makambi ya mabe bikende bizonga benga ikaka la brine et ça on va kombo to pesi ndete peut être combien et ça kombi on no atelier ça kombi moko ya madesu to ça komba fufu ça komba za koma mutu to yebaka te komba ça komba za ya mutu to yebaka no eloko benga ngo ça kombi njoka ça kombi de ça c'est ça soki gouverneur ce ko pas na ngwana asala moi geste moko ya bien ba koma ko benga kopa fufu wala ça kombi ndenge pe sikoyo e komi la brine ko ke na musika te soki omoni mwasi aza comportement mabe azali Chelsea azali nani anyokolaka bato mutu abengaka la brine so obika la brine biso to comprendre aza ndenge nini ok ozolanda la brine yebela yo mpe mwana mobali ezalaka deya na temps ozaboye peut-être mona ndeko mwasi mosusu mpe asepelaka na yo ndeko no ya mwasi ayebike camarade aza la brine sikoyo moyen adeveloppe ya ebele eza te ba moyen tout luka o sauver muninga ozoleka bo ebi comportement moi chose à comportement be au moins ndeko mbali wa zolanda ye joie ta téléphone à terre lukuta et ça la boni est-ce que au moins qu'il a brinte non yo so ka comme wala boost tout cas déjà que ma bezali est-ce que komi to peni yo ka comprendre c'est que bien que ndakande mwana maman Emilienne Mboma voilà on est ensemble voilà comprendre c'est que bien yaya lisolo oyo epesi pasi ya kosakana te mutu apesi lisolo oyo mwana ye moko papa fiston beta lisolo ya papa na biso na mama na biso mpo na ete ya bato c'est vrai nayebi te soki lelo papa akotala so émission na yo wana to kotala yango te mais mama nga na eseki mama na kopesa lisolo oyo pa papa fiston abeta lisolo mpo na epenie yo mpe lokotalaka mwana apesi lisolo ya papa na bango nalingi na yo oparde ya partage émission oyo ekomela bato ntina fin fond balanda émission oyo papa fiston papa la biso aza baboyaka papa te to lingaka papa la biso mingi mais papa la biso aza papa oyo bazalaka papa oyo donc ye ndenge ali wana ye mbongo na ye ya salaire so afutika ndako tokoboya yango te papa afutaka na ndako classe afutaka esili ye biloko akolia asombaka te mais azala mbongo te aza normal mais soki afutika ndako esika tolala classe c'est bon esili kolia afesa la mort kolia te biloko mike ba pesa te mama la biso ta débrouiller ba mike alesa biso konso na biloko pe aota pe na papa ye moko azaye kolia kasi mabe za nini papa na biso asa papa donc ye ata ngala sayeli kama be moi sayeli kama ye fa beta ka mama mwana na yo oh mwana ko sala erreur
Ore gagela moi la soit gagner moi la suka ka fa beta mama. Donc mama beta mama 2-3 fois par semaine. Donc ton message déjà ndingo wana. Yo papa, yo musala na oka ko beta ka moi na misu ya bat na misu ya bana. Yo ka sonité et puis ça ka ndenge ni moi si oyo lingaka olobaka okozarde pour le maire et pour le pur. Au mona kai moi si oyo aleki basi nyos na mukili na kitoko. Et bongo yo eloko oyo lingaka. So mona mutalinga la bana est très bien. So ko linga la bana o makasi. Tango zo repasser. On repassera avec attention, n'est-ce pas, pour ezikata mukete, n'est-ce pas? Ndenge mo salaka. Yo betara moi c'est dans point. Hein? Vous comprenez? Voilà. Papa fiston, papa na biso do ya betara mama. Soka yu salaire à sali ndenge wana, a mini banda, papa libanda nzoka ba benga papa président to yebakate. Président. Papa libanda so ye ba boîte de nuit so ba ebiye. Akende ba ebiye, akende non, ba boîte ba papa soka ko na mutu na nzela, président. Papa pesa ka mbongo libanda. Président Biaka moi 100. Président yes c'est bon. Le kumu kaka. Papa lingi ko kabla ban ninga na yeba mbongo donc biso mo so 5 mbongo okozwa mbongo te problème bref. Mbongo ya papa esala ka libanda na ba Chelsea. So combien ba petite paka Juma. O basaka ba partir ba 24 quitté donc 25 quitté kuna papa ka misura la bonga kaka boy. Papa chaque week-end ye boîte azanga raté. Au Bobessano, papa, vous avez une boîte, un certain samedi, à comme la boîte, tu comprends, vous avez un solo, oh, vous papa faire avec Elio, vous avez un souka. Papa, à côté de la boîte, il y a une ambiance, et ça n'a pas besoin de l'ambiance, n'a pas douté. Elle m'a dit qu'elle a un ingana, elle m'a dit qu'elle a un papa fait une boîte, il y a une ambiance, il y a un qui, Kobanda service Boutou ta moulay papa linga mi alinga alinga nzebo mi c'est trop. Papa fa na boîte buya boka mi so mona une très jolie fille. Moi abona moi si ya kitoko do moi si ona soko tali otala des fois oh moi na nanyo papa moniebwe oh papa papa janta papa biso papa fashion. A coopérer peut quand aller à la cantine moi bouteille moi champagne peut ça pas moi si oh peut ça pas moi si ça fait moi oh alors c'est la moulté moi ça champagne tenenga oh muto kuna oh hier ça va quand aller à la fin de compte bah on va la table moi papa ba andi combien papa pas développer nzoka alors qui na Chelsea bon papa on voit le goal là Chelsea le goal là ba petit quartier paka Juma le gars ba petit Android le gars ba petit TikTok pas fisto oh yo benga so petit TikTok tout ça ba Chelsea oui. Et moi, bobina à moitié ni n'engani. Faut trouver mon banane. Donc vous développez qui paga Juma. Paga Juma comment il faut que les gars on a n'istan dolo quand on a ok quand on paga Juma kuna ok comme psycho les en souvenir moi et comment n'engi ba faciliter téléphone et comment on a téléphone à TikTok yo kaka bien na TikTok là ça non moi là ba pour yo au tepena numéro au tepena tarif ya moi tout monde paga Juma te ngam no bien mo to tika. Zala influenceuse na makambo ya kitoko tala ba influenceuse chinoise ba influenceur chinois on va créer le koana ata biso biso yo zo la TikTok o ba makambo za non ata na YouTube yo ça la émission ndika ko finga bato yo ça leader d'opinion yo ça influenceur na YouTube o ça la émission kaka pona ko finga ka bato na ndenge nini et moi je que YouTube on peut ba régulation abino plus question de émission ba finga yo ça la robani les cas na YouTube ça la émission e ko fanta papa na mama la bana burubi ça la analyse ya kitoko les contre et le pour et ko suka nini on va t'apprécier okoyebana yo ka tipo yebana faut ko finga bato donc yo émission ko finga no bato est-ce que komi yo émission ko fa o bela ko be o komi c'est que bien papa ta mon jeune fille va dire va dire développer au Chelsea qui top au bna lia le col à chawa papa na boulot que ba jeune fille mikolo ba ye donc ba papa fashion ba meli ba sapata comme ce ko 0 erreur de la 0 1 erreur ça va auto que papa non ça va RP le qui na monto que de paiement quelque part combien habiter comme tout ce matin nga ça ndakuna ngao oh ça ndakuna yo. Il n'y a pas de problème, tout cas, il n'y a pas de problème. Moi, là, c'est pas un problème. Mon salaire, papa. Tant que je dis que je bima, papa, il dit non, j'ai un taxi, Uber. Je suis un Uber, je suis Uber. Quand je suis un taxi, je suis habité, t'inquiète, dans la moutou. Tant que je dis que jeune fille, petite quartier. Abim, si je remonte à moutou, tant que fini, Mutuka, oh
papa mona kiwana nanya mona yango te tala mama na jipa ko sakana te papa mais o Brazali Chelsea est-ce que o Brazali petit TikTok ton nengeni o akosa mona ministre donc bana ministre ba ko saka biso te wala papa bino bela yebo ko te donc mona o papa na ye akosa la peut être président peut être ministre et tout papa na kosa PDG donc bana batambongo donc ba ngo po duma ya soli yango bana batambongo basanga bibaliko en tout cas na kuine ngana kufelika aw papa Martina Mutuka ba keipe na petite wana quartier tango ba kena petite quartier wana ba keipe ba kepe na ndaku na bango ya to betelo histoire oyo avec ba réserve pour muta pesi yango zali mwana pesi histoire papa na bango yango pona ko couvrir mwana to betelo ata isiki salamité mi yoka ali solo et puis yo so po yebi solo oh ça va pas du souci ba keipe tina ba ndako ko la rab nene minene kaka bon bon ça vient Angola pas miate Angola ça vient Angola mais tout temps ma muta ate pour moi na yemo ka pesi li solo moi na yemo ka pesi li solo batu Angola na bien Angola kuna poani parce que Benfica on Angola ba quoi Benfica o za kanengeni na Benfica batambongo do bandaka Benfica comme suspect en Angola bango wana ba keiti na kuta Benfica tala lupango munene ba fungula lupango ba kota pe tala mitukela itandana kata lupango ba kina ba garde ko ba fungoli ba koti ba sécurité ba fungoli no moi la peine ya ministre ba yi ba fungoli moi la porte ba fungoli papa pe porte ba kota ba kei ba fandi pe na salon fête yo wapi do ba meli champagne ba continuer fête console suka yango ba kei pe fête vous comprendre fête sili na ba 5h du matin ba 4h du matin ça li fête siko ya suka ça li fête ya suka moi pongi de ça so ba li pongi papa suka la li pongi papa la li pongi tango ba 6h30 et koki ok ba 7h po ba papa ba makava pour ba ok de musala papa ba 6h30 la muki do ta ok ko pepe malili ala mukaboye amoni le azali kolo ya tombe le kolo ya tombe na cimetière papa mais qu'est-ce qu'il ne veut pas comme ça atala we pantalon de pembeni wana donc na bilamba de pembeni wana papa na banga ngoni o bataka mbongo wana ba porte monnaie soki ba go papa za saka mikio wana saki na pembeni wana na tombo ya papa sutuki bola souvet papa la tibilamba ni stona za cimetière abani ko bima cimetière obi ka cimetière ndeza basala cimetière basala na porte mais papa o la cimetière o sali ya ko lokate na la cimetière muta ko tuna pas zate papa bimi pe malembe na cimetière pe cimetière moko songolo na Angola bimi pe ke abitanga kei wana papa na reste mbongo na ezali na ngwana azui pe transport papa keibu ora que ne pas là jamais papa na téléphone nyoso ya papa ezali ça c'est pas possible on a moni c'est quoi ça abenga skopilier ozawa pia za pa sabda de kawana papa qui n'a pas pire camarade na yi abani ko expliquer mon cher lobinga za ki na boîte lobi ça me dit nazaki na boîte bana oduma na moni petit to kaka ne na bete libino boye pe abete ba tina cimetière omo na ngabo na wuti na ndaka petit na petit ndako wango nzoka na cimetière na se retrouver likolo ya tombeau c'est vrai si on est là normal mais maka ndako ninga malamu pe azui muninga na epe ateye pe na mutuka démarrer pe mutuka ba kei tina ndako ya papa tangu ba yeka na papa boye na ndako papa ta monika porte lupanga kotibe papa na biso abandi liboma azoye ba suma kambuti et comme boye ni simba pas les papa simba ba grand frère ba ki ba wa koso mettre simba papa nini boy allez mbala moko camarade à papa a expliqué biso makambu a expliqué papa bomba kali shooter tango a expliqué ndimo ezande boy mais papa yo et pesi passe ya kosakana te pesi passe papa la biso akomaki liboma complètement siko mbongo pe ya okena hôpital ezate bake moi mukie wana ba nungu asanzi bake hôpital mais papa bake hôpital bazomo na maladie ata moko te ko zonga no ndezali et comme makamususu Lucas siko mbongo bake ne pas traduire partitionnel ça kabino batu mingi pona ko sambela balinga ko sambela balinga ko kenimbala moko papa babenga ba pasteur ba sambela esimba te sikoyo ndeko moka lobino papa moka quelque part kuna soko ke assis sakaba esprit oyo
C'est vrai, si on luka mbongo ezate pesi passe ya kosala papa fiston. Batu oyo papa na biso adeko kabela mbongo ba kima isika soki pesi passe yango bazoko yate. Donc papa zaki na etawa saki 2 mois liboma et mo so liboma et yema kasi donc omona papa il faut to kanga ba chaîne. Soki liboma kiti omona to longo papa chaîne. Papa comment so amoni si donc na lupango ngo to ndeko vanda ezaki lupango to ndeko futa mais lupango mbe biso moko mais kolonda ko alors tongoni mo next moko boyo papa ko ay bazo linga alias sima ko soka le sima et me rappelle la liwer moko donc vigilance na papa ya ko sakana te maman n'avait pas l'argent on n'avait pas moyen au sandingini et puis si passe kaka maman oya biso pas fiston maman oya biso o papa de ko beta papa de ko nyokola moya ko sala mususu ezate maman la sa soli na ngai papa fiston ngam la peso liso o yonda isi ko tanga kombote ko beta ko dans le solo o eske ça imité mais to binga Angola mais ils a pas une bataille beno et puis so ba secret so mis ba so ba bien monter maman na bisoaki une quarantaine d'années so moni pour moi jeune fais pas vision nga sala ba 20 quelques maman e bisanga po ngaka mwana mwasi moko epa na biso ayi ma fille faut so papa la bino moi yo so sala exalité maman na biso na ngai papa fisto to se déguisa to kenda esika ba Chelsea bazalaka est-ce que bokomi to koma Chelsea na Chelsea mama Chelsea poto zwa mbongo to ke kote ka pilipili poto zwa mbongo pona ko soigner papa tala loko mwasi o asali pona mbali na ye bakenda bazwa bateka pilipili Chelsea est-ce que komi ça bateki pilipili komi c'est que bien bazwi mbongo na ngai na mama to teki pilipili to zu to kangesi mbongo ba yaya na ndaku ba lega ndako ya batiki to bima na mama to ka pilipili koyeba te to yena mbongo wala to kangisi mbongo papa fiston to ke pa nganga eya ba nganga pe ya lokuto bazala ka ibele oye ba ngote to kena pa tiki bobo esto ale biso mbongo ameki ya lokuto avec papa bika na yete papa bika na yete to yebu rien to sala kis papa sala situation 6 mois papa fiston abika na yete maman comment traumatisé donc moi été to comment na nyongo ya ndako so pe ya 6 mois so pe 4 mois na ba so te nyongo ndako belé moi ko sala ezati maman ma ele sili mais maman linga ka mbal na ye maman tala benga so ibona na ngai ngai fana sauver mbal na ngai oh mbal na ngai to bana ki na ye pour le meilleur pour le pire ya solo to sala ki makambi ya soni kuna mais on n'avait pas le choix pour moi ko zo so ezabete famille pe mbongo ezalité likambuté bah qu'on trouve un certain papa mususu mikuro ye pena ye black te ye ifwa sunga kaka ye ifwa sunga kaka ba tokena na ba papa na l'église yango un moment ba pasteur pe nga mona mona kota ba doute o pasteur wa ya delivaka batu so ya même na bla mutalibo ba pena ba ka so ko kongo ça kama kionate yango un moment pesa so mutu ko so okomona ka moi pasteur asambeli mutaki na mama ya fibon abiki oh to yebaki avant mutakufu oye wana mutu wana kufi nzamba eseka okufa na ndenge nini est-ce que so ofani opesi prophétie ora bona awa ba artiste comédien ba okufa 10 o ba si ba okufa bo ya o préciser te tanga na kombo tanga na kombo préciser pour tout comprendre musuba sala doki de to mona mama suchala mwana moko leka TV bono mama chala mwana mama artiste vete munena okufa boye a detail nzoka ba sinala ke na tongo de mama chala mwana kufi ayeko papa télévision ko bana radio ko to bamba kiangu to ko dévoiler makambo wana do ba sa ndengo wana est-ce komi ya to tango ba mutu te to betika li solo pour va dénoncer jusqu'à la moelle épinière ba faux prophète mais il y a toujours parmi les faux il y a le vrai. Mbotenayo apôtre Chico push pray until something happen en Afrique du Sud ministère de délivrance qui est une église au santé na push Mbotepe prophète Chico na Kinshasa au comprendre ce qui est bien apôtre Charlie Boubiala Mbotenayo apôtre HPP à tendance pour ça et belé prophète Alidjo Mbotenayo bon retour en Afrique du Sud qui n'a rien moi maman na biso yebsinga moi na tikala. Nous sommes obligés de sauver ce que papa oui papa comme ça kuna ye blaguité ma papa visto maman na biso a komi ko kende côté ka sou pilipili yebo rabino toi tu es une jeune fille a singa maman va na ndak premier été au salut pour papa na yo nzaba sa moni mais moi c'est mon mari mon bali o yanga je vais continuer
Quand ça veut te garder entre maman et moi. Il y a des secrets. Oh, maman va s'arrêter là-bas. Il y a des femmes qui ont des secrets. Mais la bombe secret, il y a des gens qui na tombe pas koufi. Yéboura ibra na moi. Maman qui est côté ka pilipili musika. Ake osala ki Chelsea na musika. Maman qui est osala ba petite TikTok na musika. Ba petite carte na musika. Est-ce que vous comprenez? Comment? Est-ce que vous commis? Maman Emilienne Boma. Vous commis hein? Papa Richard va toujours là. Est-ce que au commis? Mike Josh, au commis hein? C'est que bien. Maman Emezola, est-ce que au commis? Au commis hein? Vicky Mabonzo, au commis? Eric Chimanuka, au commis? Tijan Luchombo ya maman Franc, impresse à New York, est-ce que au commis? Maman Teteka, Pilipili Musika. Voilà. Mama teki pilipili teki pilipili mubesu teki ya kotumba toki ya kokalinga teki shawama nyoso tu mama zumu wakatuku bianza mama robaki na ndaku ayebisi ba yaya ba no na kei oluka mbongo na kepa ba famille a betika ba sobuke nzoka ngana yeba kiska mama ki mama teki tukuru ba pete sekali bateka pilipili ona batangola ba yebi ça li solo ya batu o ya famille ils ont touché na personnalité de famille ya batu. Ya to beta on ndengwana buso za ndengwa to chola ka to beta kali solo kaka do ya pesibiso mama teki pilipili ina mbongo et cette fois là toke na papa et pas ya papa mbikudu baloba ki wana papa oh cette fois-ci asalisi papa ya solo tango asalisi papa salisi papa na biso aye ko bika tango papa abiki papa a bêti du solo a confessé kaka ndenge camarade na esaki biso ndenge papa emo pa biso a bêti en tout cas a sengi bolimbisi a sengi mama bolimbisi a sengi biso bolimbisi a eko beta li solo kaka nezala ki mais secret o ya oteka pilipili mama lobi ya ngote papa pa lobi ya ngote pas visto beta kaka li solo mais choisa te beta kaka li solo o beta li solo oyo pour otalisa il y a de femmes ndambo ko tusaki ngai mama na biso mwasi ya libala degré ya mama na nga ki obala na yo wana soki nga pe na chance ya kolinga mobali na nga ndenge wana ekozala kitoko imaginez amour oyo mama na biso azaki nango epai ya mobali na ye soki basi nyonso bazalaka na amour ya ndenge wana mibali nyonso tu bazalaka na amour ya ndenge wana epai ya basi na bango nde divorce ngai ekozala te bato ya ngai bazala toujours soudés. Na esaki bino awa papa ndeko kende musala ndeko mbongo plus de 6 mois alors que musala surtout ba longola papa musala longoki musala tolma aza courageux aza pe mutu ya mama yele papa ekoza musala un peu plus tard tanga si musala mususu papa azonga ki mutu ya solo papa na biso zaka mutu est-ce que esenga la ba mususu po okoma mutu il faut oleka kaka na betapi ya boy papa siko akomi normal ayeko kolinga mwasi na ye pe makasi papa komaki papa pene ya solo est-ce qu'il a fallu aleka l'étape wana po akoma papa ya solo siko ba risque o mama azwaki soki mama kufaka bakoboma ye na nzela bakosala ye mabe oyebi ki koteka pilipili ndenge ezalaka okokele pe pilipili okani montable ya mopo zuite bakosi baescroke nyonso to tokokoloba yango te na koloba yango te po ezali mama oyo ya biso epesi pasi po ngai moko tatoke koteka pilipili na salaki yango malgré moi ba escroquaki ngai peu de blog ebele ndenge wana et comme epesanga ma traumatisme mais na zonga na set nanga papa fiston beta lisolo oyo pona ote ya papa quand tu as appelé à être marié ceux qui se marié linga mwasi na yo linga bana na yo salaka pona bango bato ya libanda o papa aloka bela mbongo wana tanga bela ki ba kite o ba benga président ba ya kite biso moto bana o sofina papa na biso bayaba kanga kai ba chaîne to le sa papa ngana bana ekole sa papa na biso ponini papa oya ngai papa zalaka moko mama zalaka moko est-ce que comprendre voilà beta le solo oyo pona côté ya ba konsu ya tala le solo oyo soki ya solo yo te yote a mitalio so comprendre ngote a mitalio no ba chaque fois soki le solo oyo c'est féliciter partager peut-être so partager yango e ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala pona yo o partager yango. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur à émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende qui était de l'autre côté à Rijikuna. Nous sommes sous la coordination, il y a Mamari Naoumi Larize Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti. Ni courbure, ni virage. Il y a Soki, au sein de le solo, ko pesa, ko bangate, benga biso pesa di solo.
Ce que je biso te tinda biso audio biso beta kaliso na sagesse comprendre so la famille te bi ndenge ko beta yango pona e bebi sa réputation ya famille te pona et tout ka so la famille te mais ma so auto beta clair pena bo eza ba so ya escroqueria so ki muta escroquer mbongo na yo au défi na nenga malamu a escroquer yango yakala de so ya to ko beta yango on va retrouver cette personne là ndenge bande to beta ba so presque belé mais presque la moitié ya batu mbongo na bango ezongi to beta kutu di solo ya un certain monsieur moko boy autaka Canada États-Unis amela femme ba 100 000 rentes femme reste combien c'est à peu près ba $8,000 au ça ya cotisation to beta di solo mbongo wana ezonga ba mbongo ezonga ebele parce million mbongo yaka to beta di solo to sunga ozali émission communautaire. Bon s'abonner, bon partager, to kutani prochainement dans le numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo